nakotala na moment au biso tozali ba prophète bazate. Donc musali moko te ami benga prophète. Bisuka misusu ekoma kosana tina bana bazamba. Siko nana komema mutu na zamba ke ngai na ke ko boma mutu non. Donc tokolo bana ba représentant légal bino moko bozala ba témoin na makambo oyo bozo sala. Voilà, bonjour chers internautes, bienvenue dans votre chaîne Onim Télévision. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir Papa Mitterrand, c'est-à-dire Molakisi ya Mfumukimbangu. La fois passée, toyambaki pour Nabino, Papa Vanyeka Oyo, Americain Peko, Kolakisa Bino, Kotalisa Bino, Maimatali Mfumukimbangu et Lelo, toyambi Papa Mitterrand, Oazalipe, Motalisi ya Makambo, ya Mfumukimbangu. Et là je dis déjà bonjour Papa Mitterrand. Bonjour maman. Bonne santé. Santé Kimiazali. Kimiazali, hein? Voilà, alors, Mwambote, hein, Yesengoto, Mwambote, Nabaindo, nous sommes partout dans le monde, Baeba que Oto Yambi, Azali, vraiment Molakisi, Yamfumu Kimbangu. Vraiment, matondi mingi, Nabane Kongo Nyoso, Obazali, Kolandangai, Mokili Mobimba, matondo mingi Nabane Kongo, Obazui, Makoki, Pe, Yakolandangai, Namoma Oyo. Na pesi bino bambote belé pe na tombeli bino journée malam en tant que ça journée aux très sacré na biso akiti ya poso moyindo. Voilà, merci beaucoup Papa Mitterrand, Motalisi ya Mfumu Kimbangu ebele balingami babengara bango ba prophète, mais pourquoi yo olingi kombo ya prophète te o poni ete babenga yo Molakisi ya Mfumu Kimbangu? Bon, eza likambo ya passe pe eza likambo ya passe te. Ozo seksa pe ozo sala ba makamusi o eza valable na liboso ya Nzambe. Alors nakotala na moment o biso tozali ba prophète bazate. Donc musali moko te ami benga prophète. Bela ba prophète baza, o prophète nanyo, o prophète X, ba prophète bazate. Prophète azalite. Tant ba prophète tieleka. Toza na temps ya ba prophète, toza attendre bato bazali ko kamba. Les kamba mfungimbango tout comme ndenge batu mususu bazunguya ya komema communauté ya bonzambe bazobenga bango ba représentant légal donc toza na temps ba représentant toza na temps ba prophète te pourtant ba prophète c'est le cas temps ba prophète ba mfumukimbango tumona ba Jésus Christ ba Bouddha Mahomet et sili alors na moment où toza na temps ba prophète donc il faut tozwa les kamba bonzambe na nzela nango oyo ezali to memela ngo pe na nzela nango na tozwa likamba bonzambe tekeza na nzela retulanda nzela wana bonzambe tuzozwa makamusu eza na zamba tuzotia na nzela bonzambe dofu tozwa likambo nyonso to eza na esika nango totia ya mabe na esika nango ya mabe tozwa ya malamu totia ya malamu. Voilà, merci beaucoup. Yo to benga mokambi pe, hein? Ça passe? Bon, bokoyi ko benga nga mokambi titre yango te koyi ko longisa ngai misala ona ko sala atango eza valable yango nde ekolongisa nga liboso tsa Nzambe obenga nga représentant légal obenga nga mokambi obenga nga motalisi obenga nga révélateur ezaka ba titre oyo batu bapesaka na batu ndenge bazosala na babisika na bisika. Alors totalisa nde message oyo eza valable tout à sande message ya bonzambe oyo eza valable na bane Congo po batu bayeba pe ba comprendre pe bayeba lokuta eza wapi solo eza wapi. Voilà, merci beaucoup Papa Mitterrand. Toluki-moi trop, hein? Toluki-moi trop pour tout ça, PB mission. Yo kano mama Kevin Zela na mamukie, il faut na kota vraiment ma bonne deli. Na senge pa ye moko tata atalisa ngai mokolo et puis heure oyo tokosala émission. Et voilà tellement que biso pe tozala mitema monene tozala ka wana pona ozela coup de fil na yo et du coup olobi maman tosala émission ngo les 12 pona nini choix ya mokolo lelo le 12 octobre. Merci beaucoup pour na koka kokoma na lelo na zongisa na makanisi na ngasima na ebi tozali na bilembo ya Mfumukimbangu na ebi ke mbotama ya Mfumukimbangu ezalaka le 9 mars 1889. Alors tango alongwe na le 6 avril 1921
mfumukimbangu bandi misala tututu. Alors na yango bokangami ya mfumukimbangu ye baye okangaye le 3 octobre 1921 nde bakatelaki mandat na ye oyo akoki kosibir na bakonséquence oyo bakangelaki ye po akokufa. Alors tant tolongwe na bokangami ya mfumukimbangu toye lelo oyo le 12 octobre 1951 ezali mokolo oyo mvuluzi na biso mfumukimbangu dia tungunu anza ezali mokolo nde atika biso na kimosuni pe yakufa. C'est un vendredi le 12 octobre 1951 à 15h15 mokolo kimbangu nde akufaka. Alors na yango tango bandaki kolukanga pe tozokutana ngai pe naza mutu oyo avana sala likambo batata esengeli na senga yango tango na sengi esengeli pe na zwa réponse. Alors réponse tango yeko bima yeko tomber le 12. Alors na le 12 na yebi makambe belé eza na journal lelo na yango tozomona soki bato oyo bazali na mokili vraiment molimo te bakomona makambe ezoleka na journal lelo te. Mais na bato oyo baza na vision ya molimo bazoyeba mokolo lelo be venema nini ezoleka pe totala mwa degré mo ndenge ezali pe totala pe maramususu oyo ebombami na banguya na biso ya kimosuni soki tokoti en profondeur ya molimo tokoyeba ko découvrir maramu nini oyo ezosalema na journal lelo na bayi oyo baza kati na bosolo. Voilà, merci beaucoup. Lelo le 12 octobre, ce qui totali mingi. Nankamba lelo ezali fête monene pour na mamba le 12 octobre. Na kimpese mon antemi azakuna epi na bandeko ya BDK bango pe bako fêter mokolo ya le 12 octobre. Mais boni bino papa Mitterrand na église Kakabe. Bo prévoir nini? Bo sali moi eloko moko boete pour na ko faire voir bato. Je crois qu'en église ezaka ba kolote ba mikepe bali o pe bazali ke lelo jour lelo sotuni bango ba koyeba te. Alors na Kakabe bo prévoir eloko moko te oyo ezo signifier que mokola lelo ezali mokolo moko historique pour na Mfumukimbangu. Pour na kotalisa peut-être présence na ngande ezo lobake tozoko adorer déjà journée à lelo. Pour ceux qui se préparent kite na liangi pe na telema na liboso ya bane Kongo te. En tant que to se prépara kinde yango epesi makoki ya kokoma pe nami lakisa bisika bane Kongo no bazali pe balanda mwa moke oyo batata bakoki kopesa biso na journal lelo. Alors pona journal lelo toyoki nkamba toyoki nemwanda toyoki par-ci par-là. Bon, ezali malamu. Mais eloko ya liboso tokoki koyebe tokoki kotia na mitu na biso mboka ya Congo ezana maladi. Eza malade? Oui. Coronavirus to est malade ndeni. Bon, maladi ezana mboka ebandi pe lelo te. Tozana tamba corona te. Corona kutu ezaba maladi moko eza kutu na importance te mo bepa na ngai po na yebi déjà maladi yango ava eya aussi tozwa yango nyonso oyo ezolakisama na moma ya lelo. Ezaba makambo oyo aussi elobama ba prophète na bangunza na bandona elobama déjà. Alors moi to kokama ngo ezate taba corona oyo ata maladi mususu songolo mpaka leko ya ngai na kokama yango te po na yebi makambo nini ya mabe pe ya malamu oyo kosalema na mboka oyo. Mais tant on a lobi ke mboka ya Congo ezana maladi pe mboka Congo ezobela kobela ezate ke peut-être ndenge batu amutabeli asalima fièvre à hôpital ça que typhoïde malaria corona yango te hein voilà expliquer. Oui c'est ça ouais. Donc mboka eza pona ndenge oyo to lobate donc mboka eza vraiment ya kobeba donc bonzambe ezosala te na mboka ya Congo yango na lobike mboka ya Congo eza na maladie. Alors tant bonzambe ko sala te ozo sala allusion na nini? Bon tokoki nga toujours nazongisaka makanisi sima nayebi biso bane Congo tozali na tata nzala mpanda pendo na nkengeli fuma ezalaka malamu bangunza pe lisanga ya bansetre pe ya bandona basalaki musala ya tata nzambe na bolingo mage bazalaki babisika moko te bazalaki akopanzana mais tant bazalaki na connexion moko ya molimo oyo ezali valable na liboso nzambe
bayebaki kosala musatsa nzambe na bolingo. Alors lelo bolingo oyo bangunza na biso bazalaka na yango et pour le moment na mangomba ya Nekongo ezali te. Alors nakotala boye bon, vérité ezaka vérité lukuta eza lukuta, mais nakopesa message na ba Nekongo pe na ba représentant nyonso ba Nekongo diantete londe mvokela kalivokilika kinaka keleka bai bazo bebisa bonzambe ba Nekongo ezande ba représentant Simana Nouana, Tolanda Yemo Mouké, Kedika, Kedika, ça dit vérité, c'est vérité. Donc, Lelo, ils ont demandé, il y a vérité. Parce que dans le moment où on peut te commis, il y a souvent, il y a cache-cache. Il y a souvent, il y a pélissamou, il y a sambe, tout. Il y a souvent, il y a liangou, il y a samaïté. Parce que, attends, ngu balasa mai suka lango posonango yokobimaka libanda ata opelisi mwinda na se ya mbetu yeba ke éclairage nango ekomona na kaka ça dit lelo ezaka likamba vérité voilà toleka. Merci beaucoup vraiment ndenge na uti ko talisa bino na sengi esquisse d'abord na ba représentant nyonso tout eloko nini zo boma mboka na biso na bonzambe na biso ezande biye oyo mbongo mavwa manza ya limbongo esengeli totalisa batu message oyo mfumuki mbango ezali valable esengeli totalisa message ya bonzambe oyo mutu nyonso tu esika azali ayeba bonzambe ezali nini. Mais lelo oyo biso tango ozwi mwa mukanda osali mwa ba recherche na yo ya wana na wana osangisi osengi mwa ba makamususu oyo eza pe na nzela bonzambe te osali église ofongoli kuna mais sengelo pesa ne message oza valable mais tozo wena nanu mbongo do toza vraiment pona likamba bonzambe te mais tozo sala ba mangomba bonzambe po total sa message bonzambe pona mbongo. Alors yango zo mona ke mboka eza na maladi po mutu nso azoko se baser na bonzambe te azoko se baser na mbongo akomaka na mbongo likamba bonzambe tozo songisa ngo sima do mbongo nde ezo boma mboka na makambo etali culture na biso ya banekongo bakambi ya ba représentant légal bapesa biso ba message oyo valable na yango toujours na vérité mokolo bakanga mfumuki mbangu na mbanza ngungu tango lisanga ya bangunza bazalaki na bolingo mfumu ntwala na mbanza nkenge kimani ayoka message na antenne na bango ya molimo azwi message bakangi kimbangu na mbanza ngungu esengeli akende prison na Lubumbashi mfumu ntwalani alongwa de nkenge kimani jusque mbanza ngungu makolo soki alongwa ka nkenge kimani aya na mbanza ngungu na makolo po bazaka na bolingo tango aye atali likambo bakangela ke mfumu kimbangu eza valable te asengaka kanda ya bonzambe pe kita po likambo bakangeli mfumu kimbangu eza valable te. Alors soki asalaki yango po bazaki na bolingo alors maintenant lokola mission pe ezalaki mulai maloba ya mfumu kimbangu alobaki toujours kobandela boete schéma eza mulai kuluka elingo loba fokita mfumu ntwala na tanke bazaki na bolingo pe ayokaki. Alors lelo oyo tozomona ba représentant légal bazo kama mangomba ba Nekongo bolingo bango na bango ezate lelo sotobi est-ce que lelo sotobi otangela biso quelques représentants légal ya mangomba oyo bakotambusa mosala mfumuki mbangu malamu penza baza combien ceux qui peut battre yebisa biso ke maman fataki na ba Nekongo bakolanda biso partout dans le monde ba représentants légal oyo ya malamu ba alité parce que lelo zaka vérité. Vraiment merci beaucoup pona kotanga eza passe mais eza passe te na monde ya bonzambe eza passe te pona ko détailler un tel mais na physiquement na biso eza un peu moins passe lelo oyo na koki nazoya lelo oyo na koki koloba na ba représentant
tozana banemenga menga, tozana banemwana nsemi, tozana ma papa Simon. Alors parmi na ba représentants wana po soki to lingi to bana kotanke no intel aza mabe o intel aza bien. Bo eza bien mais eza pe mabe quoi. Mais mutu na mutu ayeba kaka isika telemeli ngai nde nazo mema message oyo. Nazo mema wana solo. To nazo mema wana lukuta. To luaka ba témoin te na musala bonzambe ke ngai naza mokambi ya solo. Bokoki kotunela ngai mama Kingandi to modérateur botunela ngai ba protocole bango nde bakoyeba ba makamonga na salaka non témoin ya monene ndenge ngai na vandi boye ndenge na telemi ndenge nazopesa message na bane Kongo oyo ngai nazali kosala soki ezali ya mabe nga moko na koyeba lelo oyo nakoki kobima esika bino bozali na bimu to malamu metango na baluki na simandako nake kosala makambo moko oyo ezali ya mabe mais muta koyeba te mbisuka misusu ekoma kosala tina bana bazamba siko nana ko mema mutu na zamba ke ngai na ke ko boma mutu non donc tokolo bana ba représentant légal bino moko bozala ba témoin na makambo oyo bozo sala bazala ba exemplaire oui do bas sala makambo oyo zavala do batalisa ba ne Congo message po l'église ya ne Congo ezali bomoko mais lelo oyo soki totali na babisika bomoko ezali te toke na DKB baza na religion na bango toke na Vuvam baza na religion na bango toke kuna na ACK toke kuna na BDK toye toujours na kakabe toke na église mususu esengi tozala nde na message moko wana kuna bana message na bango wana message na bango siko na yebite ozo embrier batu alors yango te esengi nde ba représentant légal babima liboso batalisa bane Kongo do basangana do mboka oyo eza ya kobela ke no boye non yete muta ko bongisa mboka oyo clé eza ya kokangama na monde ya molimo lelo poto fungama eza makamba nzambe nde fo asala na mboka oyo po ezala ye président na biso fo a vivre na pouvoir bonzambe fo asala makambo oyo esengeli peuple sepenango tango bonzambe ezo sala na mboka tango bonzambe ezo sala te na mboka akosala pe loko te aro na moma oyo makambo bonzambe ezo tambola malamu te o batu nyonso bazo wela mbongo vérité bazo bomba yango batu bazo wela toujours ba lodge akoti lodge aya bandi ko sala ko koisa batu tutu o nzambe azo sala non to la kisande ba makambo ya malamu oyo ezana nzela bonzambe po batu ba comprendre alors maladie ezali toujours kana ba représentant na zotake ba représentant na biso bazo kamba biso mais tango bitumbe ye basangani bokoma na époque ya biso 4e génération mfumkimbanga apesela biso mais 4e génération yangonde etone na nguya et tozomona babisika nyonso tout na ba entreprise bampaka bazate bazali kotambusa ba communauté et ba jeune tozomona ezali bilaka o elobama alors nakotala boye génération ngonde yango epesemeli biso mais nakotala boye génération nde eza maudit makama mabe tondani génération ngo bilaka ngo ezokokisama te pourquoi bakambi nde oyo bazali boso na biso bazopesa biso message ya bosolo te alors esengeli tous les représentants nyonso tout oyo bazokamba mangomba ya bane Kongo bakota kinyongi babenga na baluka na basolola bakota kinyongi bakende na bazamba baluka babisika ba terrain netre na bazamba ba pouvoir ancestral evane bazamba bakota bakinyongi na bazamba bakende kosenga bazwa réponse moko oba komemela biso bane Kongo po mboka oyo kangolama mais lelo oyo okomona wana leki boye uderema to utaki koleka na centenaire ya mama Kimpavita le 2 juillet 1706 mokolo batumbaka ndo na Kimpavita et depuis batumba ndo na Kimpavita ti le 2 juillet oyo tukoleka akokisi 315 ans alors to monaki bandeko ya DKB basalaki mwa eloko moko ya malamu babengisaki mwa ba église po bakokosangana po basala défilé po ba honorer les jours ango alors eza bien mais pona ngana komona ngo eza bizarre ndeni kasi bolingo ngo na te siko bizarre ndeni oui oyo bango basalaki eza bolingo nde yangwana mais esengelaki po wana o bango basalaki eutaki na ba représentant na bango te basalaki yango indépendamment à volonté ya ba représentant légal oui na bango tozomona direke no bolingo nde yangwane ko sangisa tous les bakontinue sur église et c'est siko bango basali yango kaka niveau ya se sali yango bangoma musupe ye eza pe malamu
pour encourager bango pe peut-être bako akolamuka mais poto akolamuka bango nde fo balamusaka nde bai o bazali kokamba. Alors namonaki bamangombe belé balataki basutani balataki babilamba moko ya propre po mutu azalaki salite place wana zate. Mais ngai nakotuna lelo oyo tosali défilé ya centenaire mama Kimpavita to beti bambunda na les jours ango wana eza bien mais pona ngana kotala ngo eza bien te pona kotala bokati na mulongo wana batu nyonso bazali banganga baza wana o bazo détruire pe batu o bazo mema pe message ya bonzambe na zamba baza wana pe batu o pe babomaka bamusu bazo longola pe bazemi baza wana et bamusu pe bazo boma pe batu baza wana mais alati sultan. Alors po ba mona yeke wi aza mosambela alati sultan eza propre mais na kotuna ndenge to lataka ba sultan to kendaka mangomba to talisaka batu ba message o sokoli sultan o repassango o lati o bongami o kei batu amona bimi propre. Est-ce que ndenge ba sultan na biso ezalaka propre? Est-ce que ndenge moko pe mitima na biso ezalaka propre? Pour lelo okoko lata sultan eza propre o sali défilé ya mama Kimpavita o pesi lokumu mais o lata loko moko eza propre eza normal mais na kotala comportement ya mutu azolanda nzela ne comportement na ye eza bizarrement. Est-ce que nzamba zotinda bongo? Alors nzamba za mutu abopeto. Alors nzamba linga salitete. Oui, alors nzamba za mutu abopeto. Tant tozo lata ba bilamba na biso tozo kenda kama ngomba ko talisa bato ba message ya bonzambe to lata yango propre. Et sengel pe ba comportement na biso ezala pe propre. Mais na ko lata bilamba ya pembe ya propre mais ba comportement na biso o tozo sala eza malamu te. Nzamba ko se plan biso te. Vraiment merci beaucoup. Je crois que Papa Mitterrand a expliqué clair, asa vraiment clair na ba propos na ye pour tenir rigueur te. Yo peso moni ke non ngape na kwa nga na o luka maman Kevin et longo na équipe ya Onim télévision luka biso eza problème te o yepe to solo la na yo. Ma du moins o Papa Mitterrand koloba ezali pena bo solo parce que lelo tozo mona ba église a molimo botami tellement ebelé. Et botami tellement ebelé normalement ndenge botami ebelé il fallait motema ma BP ekita. To vivre quand même motema bola mopé na batango wana bako lata bilamba ya pembe mais na motema na bango bazo refléter image ya basalite lelo to mona mutu nso alala la muki amibengi ya zangunza amibengi ya za prophète azuka fumbaka na chaînette alati tala photo ya mfumuki mbango liboso onzimate mais ce que le bolandela ye makambo azo sala ezo refléter même pas image na ye. Soko bokene même na quartier na bisika vandara tolobi que mutu nyoso ana mabe na ye mais tango telemi liboso tango lobi kozali mosali notamment comportement na yo mode de vie na yo makambu na yo il faut refléter image ya oyo yo ozali ezali te ke o côté ya batu makambu susu na église na lingomba et na simana yango okosala makambu zo sepelisa batu te ezo diminuer na crédibilité na yo ezo diminuer na kibonzambe na yo. Alors Papa Mitterrand na ba jeune na lelo oto komona ba komi benga ba prophète ba lati ba chaînette mila yo to lati on mi balé ba musu ba lata ngata ba 5 alata ngata 5 to komi tuna yango ka kilo tango ba moya mikolo mais abambia ngo 5 mais so bolandela ye a mutamolili to longoli mutamolili a mutu oyo azolo bela mfumuki mbangu na bosolo te. Papa Mitterrand yebisa biso nanu mbano na bango eza nini? Bon, merci beaucoup. Vraiment mbano ezali pona koma esika mbano ezali na kotalisa ba prophète soi-disant ba prophète et soi-disant vraiment nazalaka na bobangi te tangu na lobaka po ona lobaka do ndeti na kikongo na kokoloba ntuwa munteti ungani Elingolo bani na lingala do lingolo ba nzoto eza ya ngai to munoko eza ya ngai me makambo na zolo beza ya ngai te bien ezali onde bazo pesanga do ntuwa munteti ungani ezaka lokola mutu akeko lona manyoko tanga loni manioko butira manioko aloni yango bamvule ye boti tutu ekoli soki ekoli alinga sala record jamais akende kopikola mbala
jamais apikola lisango. Linyoko o ye aloni yango nde akopikola. Mutu oke nkolona mbala akozwa nde mbala. Wakolona lisango nde akozwa nde lisango. Eza ndenge moko na ba prophète soit disant ba prophète ya lelo. Soit disant pour baza ba prophète ba soit disant quoi. Alors na yango na kopesa message na ba soit disant ba prophète. Vraiment moto nyonso atambolaka na solo akozwa lifuti na ye oyo ezali na nzela solo. Oyo azali komema message ya bonzambe mudisu dinsiluka ya dona se alikasa na sa molili mbano na yo ekozalaka toujours ya mabe. Toza na lifuti ya malamu pe toza pe na lifuti ya mabe. Tango ozo sala ya malamu okozwa lifuti ya malamu. Et tango ozo sala ya mabe okozwa lifuti nde ya mabe. To sala nde makambo o nzambe akosepela na biso. Mais totia kosala makambo o ezali kopesa nzambe kanda. Po mutu aleki nzambe na kanda azali te. Po yende asali nyonso. Mutu moko te apesa nzambe ide sala mwa eloko wana zongisa boye sala mwa brick. Non, nyonso euta pa na ye. Yende atondani na nyonso. Alors comment tata ye asali biso? Asali biso tata za malamu. Comment biso tokoki kosala makambo oyo ezali na nzela tata te. Tozo sala makambo oyo koyi kopesa tata kanda. Et c'est pour cela makambo no surtout ezokende liboso te. Ba représentant légal ya Mangomba ya ba Nekongo. Vraiment bolimbisi. Bosangana. Est-ce qu'ils a facile pour basangana? Hein, to lo bien wa mavwa manza est-ce qu'ils a facile? Soki bazo sala na bango na solo eza facile. Po ba ko sangana. Mais soki ba misu bazo sala na solo te yango nde eza passe po ba ko sangana. Siko to suka wapi? Tuzo zelaka arrivé d'un Kwatulendo. Ye moko ya aussi sama. Oui. Mais siko papa na makambo okoleka awawa na Congo et na loba na République démocratique du Congo mobimba na Afrique. Makambo ekotambola bien te surtout biso awa na Congo central. Bino bato bozali mieux placé ya koyebisa biso maema koleka. Bino bato boza mieux placé kosolola direct na ye moko tata. Yebisa biso nano. Makambo oyo ndenge kotambola na Congo central. Ye moko tata ako souffler bien tamo eloko na litoite. Non, pas c'est ça na Congo central te. Na lobby na République et puis na Afrique mobimba. Oui, merci. Tokoki koloba boye tata Nzambe asala 4 races. Toza na race noire biso nde bayindo. Toza na race rouge. Toza toujours na jaune. Pe toza na blanc. Ce que tolandi na culture ya ba chinois, ba bouddhisme. Bazoko se doré na bonzambe na bango. Nzambe azaka moko me nzambe akaboli bakambi. Bakambi yango banani kasi ba prophète oyo baleka à l'époque. Oyo biso tozali ko belela pour le moment. Nzamba kaboli kimbango aye ko bundela mabele ya territoire bayindo. Et tout comme Jésus-Christ a accueilli isika o tata Nzambe atinda ki apesa message. Et tout comme Bouddha Nzamba atinda ki isika o akene ko pesa la message. Et tout comme Mahomet akende ki isika o akene ko pesa la message. Na bisika o tata Nzambe atinda ki bangunza na biso ba prophète na biso wana. Et batu wana pe bayambaki sango wana na kimia nyonso. Alors batuna batu baza na esika na bango o bazali ko se dorer bokoko na bango ezo to landi surtout landi bokoko ya babudi ya ba chinois ba se doraka Israël kisimbi na bango Israël lelo oyo bango ba se basaka na kitina biso te mais lokola bazo ko respecter bazo ko adorer na bonzambe na bango mais bango na lelo bazo sala makambo lelo o bazo kene liboso. Et toujours na esika na bango na communauté na bango baza na kimia bokoma biso awa mfumu kimbangu tozali na kimia te pasi na pasi bolelo o soki na lobby dans l'époque bangunza na biso banako prier mingi te
Et ça, c'est que les autres églises, tous les 5 heures du temps dans la 4 églises, tous les bons de l'Anzambé. Au bon de li. Après quelques tapes, aussi ici. Et pas si peu, si pété, ils ont continué quand même, ils ont prié. Mais surtout, zongi, dans l'époque, il y a Bangunza Nabiso. Bon de la qui mingité. Alors, tango, a un problème dans le Cambo, c'est la scène, pas de Sanzambé. Tango, bon de li, ou ma lobami balé. Mais prier, les ande ko solo la nata tamokeli. Tango sengi lo tata na zangi lo koyo atanke azana connexion bonzambe atanke azoto sa makamba bonzambe nzambe apesaki banset na biso akokisaki makambo so ba setre pe ba senga ki nzambe bon comment bango ba prier dirte mais ceux qui ont vu exemple mama Kimpavita bandaki musala tata nzambe na l'âge de 20 ans pe mission na yezaki kada 2 ans ya pamba tiba yeko bomaye mais alongaki et melepe molimo pe ndona Kimpavita melepe sala kate mais lokola esala kape lokola pe to bela bango sike balongaki mais ya sala 2 ans pamba siko lelo to sala ba 20 ans 25 ans 10 ans des expériences na resembla mais qui mezate c'est que photo sur la tomituna nini oto BBC et nini o esengeli to bongisa poto zwa kimia na mboka alors nakopesa kaka na ba représentant boye ba représentant na biso kaka ba yoka na baza na bomoko ba pesa message o eza valable ba ne Congo pour ba ne Congo pour protéger pe gouvernement lelo ba tumusu tutolanda na les débats tutolanda ba information tutolanda ba bisika no surtout mais na kotala boye mutu azana vision ya molimo azomona ke akomona kaka ke oui président de azo kamba bien te mais na batu bazana vision ya bonzambe bakotala boye malade ezana mboka malade o ezana mboka ata président sale fort ata keboy ata sengi ba force mswe uti ba intérieur ekiti lokola mboka oyo pouvoir bonzambe ezo sala te mboka ko marcher bien te ezo senga ba représentant légal ba kambia mangomba ba sangana vovanga to avenge tu vangolula do mutu nyonso tout soki asalaki ya mabe abongisa eloko wana ya mabe koma malamu po ete mboka na biso ezala na malamu efongwama po eloko ya mboka o ezali ya kobeba ezali kaka toujours na monde ya molimo eloko oyo kobongisa pe mboka na biso zaka toujours na molimo kimosuni yango te kobongisa mboka oyo Saint Esprit abonzambe nde ekobongisa mboka Saint Esprit evandi na bakambia ya mangomba bangonde batone na banguya o lelo ezoleka babiso bangonde bazwaki ba prophétie ava biso toko kozwa mwa bandambo ndambo wana lokola bango bazali boso na biso mais bangonde fo basangana fo bakoka kolite po balongola eloko oyo ezosala inondation ya mabe na mboka po elongwa okomona gouvernement pe kotambola malamu on pe président pe nyonso pe akosala pe nyonso ko ni malamu mais lelo oyo soki tozwi mokano wana te ezaka eloko moka moke oyo ezokanga mboka. Voilà, merci beaucoup, Papa Mitterrand. Je crois, oyo, représentant légal autorobé de la société, bazala peka lokola yo. Moussoupe bala ki bato malamu penza, bazala ki exemplaire na niveau ya osakanate. Mais les loyo, balandi na bango mavomanza, bakomi corrompu, tolo bango bongo. Et Papa Mitterrand, et ça bato moussoupe ba ya zolo ba bongo parce que ça non trop jeune. Oranti épée, so ba yeli mo corruption mo na bandenge moko boy a ko résister. Alors Papa Mitterrand ba garder funini oyo tia na kibonzambe na yo pour lelo ou lobby mutu pa ko ya a corrompre yo ou résister. Alors pour na ko résister pe eza facilité parce que ba OP ba komi corrompu lelo avant babanda peka koloba bongo ke nga jamais na koza la corrompi nga jamais na kosala boye nga funa landa kaka maye oyo mfumu kimbango aloba na kotambola kaka selo ba principe ne ba norme na ye mais lelo koma okamusa batu mususu bakoma la bango corrompi. Et Papa Mitterrand ba garde funini oyo tie pour lelo ou lobby maloba okoloba awa échanger parce que tozana ba archive to ko bomba ba archive ango ya Bruno Azawana, Bruno Orval Binonga, to bon archive voilà mokolo yango pe to ko inviter pe ka anonyme télévision to côté la yopé image oyo et puis voilà au sala analyse. Alors Papa Mitterrand ba garder funini oyo ti. Bon.
nakoki koloba boye mbongo mutu nde aluwaka mbongo, mbongo eluwaka mutu te. Ntango mutu abotami toyaka na bambongo te, tobotamaka nde na bilembo. Alors nakolinga nakufa pauvre na bozwi ya kimosuni. Do mutanga abotami na elembo, ça te dit mbongo nde yango wana. Donc ntango mutu aza na elembo ya bonzambe aza toujours na mbongo. Donc elembo ya bonzambe etambolaka nzela moko na mbongo. Alors lelo oyo nakotikalaka jamais kozala mutu moko teke mutu ayelanga ako convaincre ngai pona longwa na bosolo ya bonzambe pona moni mbongo. Et lelo soki na lingi na poser question na bane Congo ou na ba représentant légal. Po bakanga mfumuki mbangu. Lelo oyo bakanga mfumuki mbangu po lelo les le 12 octobre yemokonde ya kufa. Boni. Alors nini ya salaka po bakanga ye. Alors question wana na poser ngona ba représentant légal. Et loko bakangela mfumuki mbangu zakande vérité. Po atali sakande o eza vérité. Alors ba vérité, na vérité ya ngwana vi que batu oyo batondani na bonzambe ya solo te baya pona koyiba nde mokano na bango esalema po bakokanga mfungi mbangu. Alors comment biso to ko pesa vérité te na bane Congo? Mais faut to pesa vérité, to talisa nde vérité. To tika ko bomba vérité oyo e bomba mi. Tozo talisa makamususu. O ezana nzela tozo bom to tchango na zamba. Et c'est pour ça que tout le monde qui a makamuno surtout na mboka ezo voluer malamu te. Lelo oyo ngai naza bagarere. Omiye bien. Naza bagarere. Na luka kanangai. Alors, tant nazo luka. Elingo lo bateke no mutu aya ko convaincre nga po déjà na luka déjà. Alors loko na zane loko moko oyo ko pesa nga vérité yango nde na ko talisa nde vérité. Voilà, merci beaucoup Papa Mitterrand, et je crois que Bandeko Bakolanda Biso, Baza Ebele et clan de spécial Papa Sunda Afonso depuis Suisse, ça dit Nakata Genève, Papa Sunda Napesho Bambote Ebele, et je dis on remercie aussi à Jado de Cambodge, Adio Diogène depuis Genève, Lai Ouest Mamona et Baza Ebele, Yemoko Nicole Zimbala, la dame du cœur, la patronne Nicole Zimbala. On a pêché vraiment bambote belé et on est ensemble, il n'y a pas de souci, on continue quand sala mosala. Voilà, Papa Mitterrand et belé bakolanda biso hein, bakomi tuna oui, Papa Mitterrand koloba, est-ce que Papa Mitterrand peut ndeko moka kozala na nkokoso akokoma na mesure ya kobikisa ye ya kosoigner ye toloba boye ke mutu akoki kobela mutu ana maladi mosusu atamboli na baeglise ya ndenge na ndenge mazwi lobi kote. Est-ce que soki a se confier epai ya Papa Mitterrand na nzambe na ye wana oyo anzimelaka akoki kosape quelque chose? Merci beaucoup maman. Bon, eza passe ponga na bikisa hein. Pour tout ça na mutu nda bikisa kaka nzambe. Prière o yangai na prière mutu aza na kokoso na mutu azobela nanga na kochele prière photos na ye nanga photos ana kondima na likambo esengi to sala tango ye pe azana kondima kenga na kobika nga petango na yebike na azana kondima solution oyo fo likambo photos yango solution vraiment mutu ana koyeba kobika mais ça pas si ponga na bikisa ongana nazana compétence moko te ya kobikisa mutu pouvoir bonzambe yango nde to kobelela yango nde ko kitana mutu ana zana kokoso yango nde kosala ke mutu anabika. Voilà, merci beaucoup. Et koki ko pesa pe numéro ya téléphone hein. Ko pesa numéro ya téléphone peut-être bandeko ba ko landa biso na libanda ba ko zala na besoin ya ko benga yo pona ba suggestion mususu et peut-être mutu pe azana kokoso azobela et tout consort ko benga yo et puis voilà bo solola prière yo ko sala et na yebi kenzambe oyo nzimelaka ako délivrer pe ndeko wana wa ko benga yo koki ko pesa numéro ya contact. Bon, numéro ya contact pona ko pesa ngo ba mususu ba pesa ka mamero peut-être po apesa yango walu kama eloko moko boye peut-être ba ko benga ye po likama nzambe za pona matolo te hein.
Nous avons le moyen de faire le numéro dans les athées. Pour tout le monde a battu belé, tout à l'heure, bah pesa ma numéro. Après si en opo, tant ba bengié, oyo wakaka bo, nazana koko somoko boye tout cela. Pour akoko zwa moi bivwanza do ma vomanza toujours mbongo ka toujours te. Izaka ne mbongo. Do tolongande na page oyo. Tolongande na page oyo, surtout nto sala musala tsanzambe, tolongande na page oyo vraiment oyo. Mais ce que so mutalinga zwa yo kasi. Akozwa ndenge ni mutu alinga mona yo akomona ndenge ni na musika pe bazali parce que bana bilembo pe bazali partout mutu mususu pa ko kozala édifier na nzela na yo maintenant bakozwa ndenge bon na ye teke peut-être batu balukanga na ye peut-être batu babenganga mais na ye kaka ndeko pesa message alors nakosepela mingi mutu oyo akobenganga to akolukanga abenga nde yonde mama abenga na numéro na biso ya onima oui abenga nde na numéro na bino me ngai nakopesa numéro na ngai te naza pete na posa teke batu balukanga me oyo akolukanga abandela nano pa na bino nde boya pa na nga nsima nde nakoverifie napusa na to napusa na te. Très bien, merci beaucoup Papa Mitterrand. Tokomi nabiso vraiment na suka ya entretien nabiso message clé nini oyo otikeli ba indo nyoso oyo bazali boso ba itando na bango pona kolanda entretien nabiso so na suka lango okosala na biso pe moi prière mo ya moke elongo na bandeko ba kolanda biso et puis tokabwani na yo. Bon, parole ya suka pona koyuko tikela ba nekongo. Toyebi lelo ezali mokolo moko monene. Eza mokolo moko oyo mfumuki mbangu atikaki biso na Kimosuni le 12 octobre 1951 et ezalaka c'était vendredi na 15h15 oyo mfumuki mbangu atika biso na Kimosuni. Alors ko tango atikaki biso na Kimosuni ba événement ebele et salema na journal lelo lisu moko mfumuki mbangu zalaka ya kofongwama et lisu moko zalaka ya kozipama. Alors basalaka effort po bakoka ko sale autopsie ba trouva eloko te pe ba pasola voir même mutu na ye ba trouva eloko te. Alors mfumuki mbangu ava akata atika biso na Kimosuni tata nzambe mokeli apesa ye ba message belé ava atika nzoto na ye apesa ye ba méthode o esengeli asala et c'est pour cela itango asala yango nde na sima nango ba docteur baya ba pasola ye mais ba trouva pe l'autre côté. Alors na yango et première mutu oyo amona mfumuki mbangu tanga akufi azo tambola na nzela ya machine quoi hein barai azala ndona mwana mwasi ndona mikala yende amona tanga mfumuki mbangu akati yende amona mfumuki mbangu azo tambola na nzela ya rai na likolo ya train azo pepa mbote mokili mobimba e mfumuki mbangu tanga akufa amonana bisika nyonso tu bato bazalaka ya kokufa balamuka bai bazana bopito ba problème ba passe ya ndenge na ndenge bazwa socio bato bazalaka na ba passe ya kobota babota bato bazalata zemi ya 1 mois ya 2 mois ya 3 mois babota donc okufa mfumuki mbangu événement ebele et salema amonana mokili mobimba. Alors na biso batozo mema message ya mfumuki mbangu to mema message ya mfumuki mbangu na majite po mfumuki mbangu azala muta majite to mema message ya mfumuki mbangu na mbongo te kena mema message na talisa batu boye po na zwa mbongo te ba kamino te vante nyonso tu ekotika la tokokufa et tozo mona ba bebele o bazo kufa bangunza kutu bakufa bongo babiso. Alors tout tel sande batu message ya malamu oyo batu bakolanda po mboka na biso za na kimia mboka na biso ezali ko kangama toujours kama makambo bonzambe ezotambola bien te. Pourquoi molili na bakambi ya bazo kamba mangomba eleki trop ba magie kolia batu ba domination kokene kokota ba lodge ko pupola ka batu kokweyaka kosalaka makambo ya bandenge na ndenge oyo ezali na nzela bonzambe te. To sala makambo ya malamu oyo nzambe akosepela na biso po nzambe ayokela biso mawa po tozwa solution na mboka oyo. Mais sinon to tia ko condamner au président o bato baza na parti politique o baza na gouvernement o bango bazo bebisa bango te bato bazo bebisa
mboka eza kobeba bonzambe oyo ya biso ezotambola malamu te, kisi mabe koboma kolongola bazemi kotangisa makila eleki tro yango bonzambe nde ekosala bien te. Yango ozomona ke mangomba mekomi ebele, pasi mpe ezokomaka ebele, bahôpital ezokoma ebele, bamaladi mpe ezokomaka ebele. Mais dans l'époque bahôpitaux ezalaka ebele te, mangomba ezala ebele te, mais kimia ezala. Mais lelo oyo badocteur bazokoma ebele, makambo ebele ezotona na bamboka, mais solution malamu eza te. Mais ntango tomoni ke no tango bahôpital ezalaki mibale soit na mboka, mais ntango ekomi 10 seke bakoyeba kotrouver solution pour na problème wana. Mais lelo oyo dans l'époque bahôpital ezalaki ebele te, mais lelo oyo tozomona bahôpital ekomi ebele, mais dans l'époque hôpital ezala pete. Mais mutabeli bazwi makasa wana pa bamelisie bakoti na sali puta batokisi yango mwa milingo atango ezokota ye ezopesa nzoto makasi pe azwi kimia. Mais lelo oyo badocteur bakoma ebele, basava bakoma ebele, bahôpital ekoma ebele, baeglise ekoma ebele, barévélateur bakoma ebele, soit disant baprophète bakoma ebele. Solution ya malamu oyo ekopesa kimia na mboka eza te. Tolongwa na mabe tolanda malamu bonzambe. Nasengi toujours na mangomba nyonso tout oyo bazali kosakola kombo ya mfumuki mbangu. Toyeba mfumuki mbangu azalaki muta vérité e muta ya komikitisa e mutu atosaki nzambe e mutu atosaki ba principe ezali na nzela nzambe. Tata nzambe aza mutu aza propre. Saleté eza te na liboso ta nzambe. Nzambe azalaka toujours propre. Esengeli tosala makambo ya malamu oyo eza propre na bonzambe po tozwa solution. Bimaki pete. Yakina mama moko tanga koti abeli mfumu kiula wana kikongo abengi mfumu kiula, c'est-à-dire nako ke mokonzi ali gorodo yaka mwana ngali ngakufa yako swanga po yo senga yo amona ki ligorodo ebimaki pe azwaki yango tanga kei apesi tangu bazwi yango basalisi mwana na mwana yako bongi akia bomoni mwana oyo abongi ezo senga bino pe lisusu bokende kaka bobela ka ndenga kaka yetu akuti kobela mais yesu abeli ndenge nini onabe mokonzi ligorodo siko batu bazomona lokola ngana ba mbongo nanga na tonda na bozwi nanga pona benga mokonzi ligorodo azomona ngo eloko moko ya bien te. Mokonzi ligorodo ezali nde mfumuki mbangu, ligorodo ezali nde kimbangu. Lelo o toyeba mboka ya Congo soki to reconnaître kimbangu te, soki to reconnaître mfumuki mbangu te, et soki to sali makambo ya malamu te oyo ezali na nzela mfumuki mbangu, mboka oyo ekozwa kimia te. Soki to reconnaître mfumuki mbangu, to buaka ya mabe to landa ya malamu oyo ezali na nzela mfumuki mbangu, mfumuki mbangu azali ligorodo, azali traitement, akoya kopesa traitement na mboka oyo ndenge alobaki mboka eza kobela, akoya kolongola maladi oyo eza na mboka oyo. Mais po akoka kolongola yango ezosenga ba representant nyonso tu bosangana botalisa bato makambo ezali valable po mboka ekokozwa kimia. Voilà, merci Papa Mitterrand. Je crois que l'histoire est vraiment moulaï mais à Katiango parce que toza sima yangonga to kowelela ton. Donc voilà, vraiment dans souka ya entretien na biso na Papa Mitterrand. Merci na assistance na bino parce que vous avez belé pour na Olanda biso na Onim télévision et merci na Bruno Binonga Herval Oazaki na sima ya caméra. Merci na ma personnel nyoso ya fondation Onim au baza sangala biso et na département la biso na komona bongo essentiel. Merci infiniment na yo parce que ça on a toujours pour na kosala musala. Et voilà donc Papa Mitterrand, moi prière moi yamoke ata moi 2 minutes seulement pour la biso pour na bandi couper ba vanda liboso ba pesa biso temps pour na koyoka obiso to koloba ngai na yo. Voilà tout ce que le micro. Vraiment merci beaucoup. La kotal sabane Congo to komi na suka pona ko clôturer na prière. Mais pona ko clôturer ngamo ko na misengi na ngai 1 minute de silence. Na ko raisonner mukolo lelo ezali mukolo mfumuki mbangu atika biso na kimosuni avatuna ko kota en profondeur ngeta. Merci beaucoup to bondeli mais to bonda toujours na Congo ponga za mungala te na zanne Congo koko dia mundi bungina
nzitusu kwangeye mvangi mpungu tulendo wasema Zulu yentoto wasema bieti Monika bilembolo Monika wavanga makanda maya mena munzayai waswasa makande zindinga tufutele matondo kwa beno bakula mwela Kongo bakula mwela nti bisimbi ya mwela Kongo bisi ya mwela nti matondo kwa beno zingunza muza Kongo matondo kwa beno zindona zeto mu Kongo liadi matondo kwa beno bisimbi lukunla muna milangu bisimbi lukunlanga muna mtoza nseke matondo kwa beno bisimbi keleka bya kundilanga keleka muna bifulu ye bifulu kwa beno bakulu wange mfumu wamba ne bwela ne ntinu wamba ne tutiatia ne manata ludisi maotokombe mazundo ne kilwanzu mvuluzi kimbangu dia tunguna nza tufutele matondo kadi unu kia lumbu kia nzitusu lumbu kia mpwenya lumbu kia mayangi lumbu kia mayindu ye lumbu kia kiese nkembo ikyokyo watu sisa mukinsuni tutifutele matondo butulu aksidaka mulumbu kiaki bika nkumu wake zitusua mbantukulu wetu ya mvovolo antadisulu a diambu kwa makande zindinga zikelenge vama kumoko nate bwabu tumenisukisa bwabu mulutuwa sulange nzambia mpungu idia uvo kale to kintwadi siami sampe banzila nkangwa wo utulende bena munsiza lambuka ye babonso no bena bifulu ye banzila mpe babonso tuneba ovava ye banzila mpe babonso no mpe bena muna bipelo bya masonga ye tu kampeselo kyankento tukele yani bwabwana ye muzimpovolo ye mubiufu ye muzimfutululu inge una banzili entanini ye mamonso no tu vovele tuvenge kamuwisa ke tukwantu muwisa kenyenzambi ngekele tikintwali mbantu nchukunu ikile vama kumoko kasumbula mpe ye vonsa ko bika ntemo wange yemvangi mpungu lendo wasikila vakati ya beto kwange nese kulantangu tatama kututwadisa bwabu na tukwa yele mvu ye banzila nsi ya Kongo tukantu ansi ya Kongo ye mabundu mamo ye ntemo wange nzambi mpungu tulendo wasikila kwa beto babo mu Kongo diadi munza ya mvimba bwabu nate kwa yele mvu muwisa yenkembo kyako mfumu tulombilanga mamosono tutondele mululendo lwangeye mvangi mu mazulu ingeta